kokoba se kokoba mobange na événement oyo ebandaki du 24 novembre 2024 et kokendeki no le 30 décembre awa na kati ya aseka wenze ebina bipai wapi l'apôtre Jean-Marie Timungu bakiseleke toujours coffre fort ya Nzambe aza na kati ya koledi sabana na Nzambe avec maman na likambo. Comment le monde des esprits opère? Oyoki te nabandeli ndenge nini monde ya milimu ezali na kati ya koopera oyoki sikoyo pona lobi na lingala ndimelanga que chaque jour kobanda ngonga ya 16h ngingo pona na Nzambe bazalaka awa pona ko célébrer pe koyekola koyeba comment le monde des esprits opère. Tala yo moko louange, ambiance, adoration Père Maté yanguya yoke lokoyo osalinini bozomi prière na bango kozala nini Herode asala nini akufati lelo toza ba réfugié tozangi kimia tozangi place akulala mais totiki ndako pona nani pona Herode Nzambe kolongola ite tozwa kimia bafanditi après ba ekozonga mais muto yo ndeko na ngai akoli na moma akoli il fallait azala tana orgueil il fallait azala na fier moko kosakana te ya kengai prière ya tina nini nga moko prière botala ndenge na yaki botala na boucher monde botala ndenge na sali botala makambu ndenge ezala baptême lo le fongwami message zo talikolo ezoloba oyo wana c'est mon fils makambu nyoso wana eko pousser ya ke non prière ya tina nini on a besoin de prière te nga moko prière mais na kota la vie ya muto tango ye na mukile à comprendre comment mukile zo fonctionner à côté qui distraction te à côté qui négligence tende konangai place to lingi to lobela yango wana à côté qui négligence te à côté qui dini distraction te azwa ki makambu nyoso sérieux ya kotala ke non mukili na ye mukili oyo ya malamu te malgré na yaki na miracle na ye na makambu ebele mais il faut na se ressentir pour na mukili Bible solo ba ke butu moyi azalaika na prière butu moyi prière ya nini na mutoyo talaka koya na ye est-ce qu'il y a cause à la besoin de prière est-ce qu'il y a cause à la besoin de prière na kotala kaka ndenge ayelaki na makambo sali est-ce qu'il y a cause à la besoin de prière mais atika ki prière te oyo négligeaka wana oyo yo ekomi ya kobenda lokola mama na biso moko alobi papa omoni papa oyo nde ozomona ye boye soki omoni ye na prière eza ngai tobebani nde omoni ye soki nalobi te akoya te tata oyo ozomona papa yango mpe afandi azotala ngai nabi ya yo prière ya kobe papa bolembu kaka mama zoloba soki ngai te ya kosambela te c'est mieux afandi la télévision amoni oyo azongi esili mais soki akutani na problème azoloba na ngai namoni comme si ozosambela bien te nga pe na tuni yo kosambela te sikoko ozozwa mukumba ya prière ozotyela ngai yo moko sikoyo yo ozosambela te bien aimé sois vie au sérieux famille au botami et sa famille moko très compliqué ya yo vie ya yo bitumba eza ndenge moko na leki na yo wana te ya yo bitumba eza ndenge moko na grand frère na yo te étoile yo za nango ya ndenge moko na bango te yango pe bitumba kozala ndenge moko te
grâce nzamba asali yo ya oye ofandi ndenge ofandi oyo asali yango na grand frère te asali yango na petit frère te asali yango na grande sœur te mais asali na yo automatiquement bitumba etelemi kaka na grâce ya kondimela nzambe. Bakobundisa bino pona kombo na ngai automatiquement bitumba ndeko na ngai yo kokotisa négligence te kaka kosambelo tozo sambelo to déclencher bitumba ya kosakana te. Bien aimé, yozo sambela oza ennemi ya bandoki ya bato ba osali la diable yoza ennemi na bango peut-être oye bakate biso tozo benga bango benemi bango pe babenga ka biso benemi à cause de prière yozo salawana ozo compliqué bango nde omonaka na famille balingaka mutu te ya famille andimela nzambe baboyaka balingaka te kolinga te wana bako décourager yo physiquement ozo sambela yedele pona nini okoluka église mususu te boye soki bamoni ke église oyo azokende wana ez église eza na moto ez église eza na vie de prière ez église oyo bazosambela mingi ndeko na ngai ezala na quartier ezala na parcelle ozalaka ezala na famille bakolinga yo te. Remarquez yango na momozo matsa vie de prière batelemi bazotelema pona nini bazotelema po okomi ko troubler bango mais siko bakomemelo face wana te bakoluka kamo eba décourager mais bakoyebiso te. Yo mona Brazzaville ya solo autoringa ya adresse numéro 1803 ya avenue de Martyrs na Wenze na Brazzaville okozala mobimba tala nano esilite kima na yombangu avant le 30 décembre et bongo yo ndeko na Kinshasa katisaka déjà pour yeba comment le monde des esprits opère avec le coffre-fort ya Nzambe l'apôtre Jean-Marie Chimungu angaye yaboye le 30 décembre ngamoko na Pointe na Brazza